to M. Tika mwana bato obengisa kiye na resto osombi biloko futi omemi na supermarché boni biloko futi obimisi porte-monnaie okapeli ye $, akomi na posa zonge pa na bango olingi omema ye na kuzu te. Tika mwana batu, 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 tika mwana batu. Jean-Marie Liboma le gonza abima kaka na buto toyeko bimisa na mbote balandi na biso ya Africa Telema TV pe bandeko balandi na biso ya Congo Vérité polele na ebesika ezwa mibino bogangi haleluya na bandao parce que mbetologie ye lisusu sans mbetologie ngana onde to ebana te sans mbetologie ndenga na yo tozate donc mbetologie yango esalaka mokili nzambe mo bi multiplier vous donc nazanga mokote ka ndenge ezalaka na plateau na ngana misana ko biamba ya ebele ya ndenge na ndenge pona ko panza nteke ba ope ba yelelo nazaka na bana mibali bango ba ko se présenter et puis bokoyeba bango soki ba uti puis bakomona wa nani et puis boy ba très bien cadre autozali esika moko ya mopepe kitoko la crèche esika moko ka ya bien na kati ya victoire tali loboko tali na ngambu o donc la crèche ezawana place moi mopepe bino ba bozana libanda ya mboka partout na Afrique na monde entier donc o lingio ya kini place à revendre ezaka à la crèche. Merci na ko pesa bango micro ba ko se présenter et boy babango. Bonjour papa. Bonjour. Ouais. Kombo nangai papa Bossé. Babenganga papa Bossé tout le monde. OK, merci papa Bossé. Nayebi que regarder banté le zaka likambo panza nteke. Bonjour papa na loboko nangai ya mobali, ko se présenter bande ko na biso ya mbetologie bani bayeba. Kombo na yo nani? Bonjour, ba kombo nangai ambassadeur, babenganga pe mingi Nasson. Merci pour passer la bonjour papa. Oui, bonjour maman. Comment on a la merveille? Bah oh, déjà bayebi. Donc non, la merveille pas comme les autres. OK. Merci papa. Va se présenter boyoki bango. Maman elikambo na biso elilo ezali. Avant toniata. Toleka kaka mbetologie ndenge ezalaka. Merci na technique o esimbi lelo boga moko za na sima caméra donc so bomoni na ebité so bozala ndenge nini esala rabino machacha Dimitri Bongania avec 9 lumières balubi fils du soleil mampa ba onde basimbi technique. Merci à toi Bojo Kongolo na kati ya Canada tout ça ka wana na mbetologie mon vie yo bikande masolongo ezalaka. Mama elikambo na biso lelo ezali. Est-ce que kosise mwasi to mobali ezo bakisa nini na kati ya rapport sexuel to ezo longola nini to ebakisa ka elengi nini poto ebaka na biso pe yango te biso zaka papa na mama mais lelo ekoma na ba méthode ebele fo mama yemba na miko o fo papa kota cave amela soupe wa nini papa komela ba ibaza awa ba kopanza na biso nteke. Sans plus tarder, na kobandaka na loboko na ngam mwasi parce que yazana yemoko na ngam opa ya papa Bossé. Papa Bossé. Ko sise mwasi. To yi mwasi ya sise yo mobala yemba na micro. Ebakisaka penza nini na bolingo to na rapport sexuel. Merci maman journaliste. Ko sise ezala de part et d'autre ebakisaka makambo ebele. Parce que ezala nango ezala to memango te lokolo nde ezala te ezalaka. Pourtant ba papa na maman na biso ba banda ko expliquer biso réalité ya masolo te. Donc ba ba bete so ko ja papa na maman. Mais o bango ba lo sana kate yeba ibango. Donc c'est-à-dire que si c'est ça iloko mo ezaka jakala. Na kati ya bolingo ezaka ndenge o lamba te o che mo pipi na mo mungu mo pe mo kibiso ezange saka na mo nini. Faut che mo kibi. Donc jope mo besenga pe mo mère. Donc asimba vraiment micro yemba po sanga pe mo bien. Pour la sentir que non comme ah maman non nia pour to koti na kati te okotite ezana ka be mais bien okota na kati leki tout wana mutako sote te kosise e sala ke loko e baksaka bolingo e baksaka en fait pour ngai kosise zelo moza nazo mona ko ezaka ba complémentarité à sentiment OK papa tozali na moi merci zoko bakaka
teke na lolenge na ye balobi merci à toi Patrick Mandeke na kati Afrique du Sud mobala libala zalayo et diko die chauffeur ba grand car na kati Paris méthodologie toujours papa ambassadeur kosise mwasi to kosise mobali mwasi asisi to yo sise mwasi e bakisaka nini na kati ya rapport sexuel papa Bose apesi ba réseau ya ye bande kono so balandi ya méthodologie balingi bayeba bo éclairci biso bo éclairci bango bayeba e bakisaka ni parce que batuninga ba question nga zwaka o batu batunaka nga zwaka o batu ba makuja eloko boye bolobele onte eloko boye est-ce que sala yango kanga na sala na sala na ka pona ko sunga to sunga de ba o bayebi pete o pe bayebi ba bakisa ta implice na o pe bazwi émission parce que j'ai des belé o ko boya yango e akufanele yo na butu méthodologie yango sa yo na ngato za moki papa ambassadeur osise mwasi to osise mobali ibakisaka nini to elongolaka nini na bonimo pona yo sepelaka nango to po sepelaka nango. Merci ma journaliste. Ko sepela nango to ko sepela nango te wana e dépendre na mutu o asalela nango. Bon, ko sise e bakisa 1+ oui au papa Bosalobi e bakisa 1+. Mais premièrement, avant au salana nous et le Congo faut en concentrer premièrement. Soza concentrer au salangote. Attends nous sise soit tu zo sise. Soza concentrer au salango bien té. Premièrement, faut en concentrer au mikoti sana yo pour ça le Congo bien. Ah bon? Ouais. Merci papa ambassadeur à lui faut ça la concentrer. Et puis sur nous aller, on met la ferme la mobile pour ça lango. Autant so ko kade si ma biko so ko bwena mwasi o finga o bakio. Moi c'est on a 600 ko kapuna tana kubiti. Oh. Non. Merci à toi Balbi Maminga la na Londres, Olivier Ngala ya mabani et pour policier ngazi na kata ya Londres pour quoi tu para ko très bien. Na ko tuna mutuna suna la merveille pour atana suka kuna la télévision semba dazo la sama déjà na plateau. La merveille. Kosise mwasi to kosise mobali e bakisaka ni to elongolaka ni o bango balobi na ekoti na ngongati aussi c'est au Kulambula parce qu'il y a moins des bien donc Kulambula ouais Kulambula niar parce qu'il faut tout le monde clair donc niar voilà ils allaient rappeler la plaisir moi ce montant et la docteur a combien la cahier bâtisse va combien la quête calée qui ça dit Kulambula et bâtisse sous tous peut-être la canne qui peut la bête à mon auto mi balai tout ça mais aussi c'est nzete wana oui moto no aussi c'est pour moi si bien sentir mobile na yeke non na ya nga moto ça ko raisonner ka avant no sala ko carbone mais a raisonner ko ka ndingo si ça va oui donc ndingo si ça non parce que moi c'est bien il faut tant to bitike basi parce que vous avez moi c'est mususu ko sala aussi c'est kuye mais bon nyoso to pour parce que ça que pas mais tout le niar tant tout le pardon niar pour ya bien aussi c'est pour langa so y mutu no ba sisa yete aba ba kuta makamwana donc ya no kulima ya lo faut bien na sisa pour la dimension parce que ba ça dimension et ba sous dimension donc yo yemi tant na ko plaquer oui ba na ba niveau le bon nga so y moi si ba sisa yete pas jona no ba sisa yete ba tuna no bien so ya kolobeze beye to kende balobi Blaise moi 750 moteki bijou monene na kati ya marché Gambela soko yekini kosomba bijou Blaise Mwanga 750 so benka marakuja nga mono kechiko inde chez Blaise Mwanga do moteki bijou ya bien apeto na pia mundele na to ya mundele et merci à toi Acha Faïda et Africain Libre motema nengwa bikote bozala bino do marakuja zaka wana mbetolo toujours en avant papa Bose yo olobi ke yango ne bakisaka c'est ça non olobaki e bakisaka moi ba moi bilengi moko boy et lelo so si moko o siseye
aboyina ye yo esalonde. Merci maman Maracuja. Et ça non moi pas si pas boya. Parce que structure on a na olingelela na méthodologie na nga. Ndenga linga ponga mala linga ma petrusa. Il faut na santa baro d'abord avant que na toucher yo. D'autant au kati forme na tali na Italie na taille le ponga linga bas na ba critère mbalé. Enga linga moska na propriété na respect. Siko so ida ba talon na yo déjà propre non ça dit na kati mini pe ça va. Donc au bout ya kutu te pour façon to bandele la situation na biso ndenge to komelela la. Na bandi non na likolo na yo tina kitako tina se mo passe pour boya kena sisi. Oh. Au bout ya ti. Et puis nga peso moi so boy non suspecté yo. Maman ngala. Maman Maracuja. Na roye bisayo. Na roye biso vérité. Na roye bisayo. Et ça désordre. Mais oui. Au moment où on a sur le lot, et c'est escroquerie, c'est un peu flatterie. Mais tout le monde ça, on a juste tant que gêne, tant que mobali. Et là, mon gars est mort, mon rappel à l'oie, mais t'as un bis à moto monde. Un moto mort. Et la belle loi na beba. Donc mango 100% ça dit na limbono na elina ndunda mosaka na ngai ngai na fungwa kuto zo idée. Bonyo maya moto moko. Nazo ebiso ya solo ngai soki mwasi oboyi na salo eloko wana ya mwa pasi poto continuer pe love pourtant mususu obi elobi ata ndeko na nga la merveille mwasi mususu kaka akoboya yo pe akei me ba nostalgie ezongisi ye po akeni maboka boyi na ye akei wani kwa liboso esika mususu aka sentiment ke na niveau nga akomaka na 7e ciel na okoma te. De sera bossé wana fana songa. Merci tozo kende papa malembe tozo kende balobi Souza de Monica leader akingwa mwambe mwasi kitoko respect leader Souza de Monica na kati ya Paris mama na Marie Ange Zalayo Sola Ricardo les vieux makambo Sola Ricardo wow les vieux makambo na kati ya Portugal Zalayo masolongo evanda déjà mythologie kitokos papa ambassadeur bossé à lobby ayi et bon lelo so okuta na mwasi moko eke ye alingaka na ete basi se ye kaka ndenge na tuni papa bossé olinga mwasi wana te be bokabona soit bolingana déjà bossa makamno bosali pe mariage ne balobaka ko na nuit de noces ya boyine mambo sabi ya lingaka nyango te opanja libala pour bino obi yango ne bakisa ngana pona par ya batumsu balobio ezaka esale loko te bamsu ba Kristo bango jamais makambo ko sise bakoyi ko sala kayango babengi nga balobi na nga bongo jamais makambo ko sise biso to sala ngo te ezali sumba balobi ezali sumu yango lelo nga na yembaki bana mibala parce que bino ba yemba nde bolingi yango trop papa ambassadeur lelo soko kutai na mwasi bokomi bosali makambo mariage civil tout religieuse nuit de noces alobi onga na lingana mambo si c'était za péché opanzi libala le bal vient nga Willy Agumbo na Paris na bolingo mobile mtaza commandant chef même na palais yem mtaza non yem to kumbela même na mythologie ngai kaka yo za likolo na belé ta na fa za likolo na belé poto sala ngo bien yo kana no pesa autant belé wana koluba pe biloba loba ti oboya na koma na point wana oboya na ndenge nini parce que ngai muna okende na yo pe nga muna okumba yo ozomona ko si c'est ça bien na mutu ebi pe ko sala ngo awomona ngo bien so nga na tuni ka mutuna na nga papa bande kwa mythologie bali bayeba soki mwasi wana boyi no kopanja libala po parce que akoboya te atate akoboya pourquoi tant que au bandit non non bien na ndenge nini mais faut toyebana libana po tokoma na parler yo bandi bien que te ozomona sikoyo mamusu ezalaka ke biso mibali nde toyebaka basi tokobala basi bayebaka te ozomona oui mais nga ne mwasi na obala so na sise déjà na komi na point na koti mpe na cave na ningisi na bendi mai ya suka wana mai wana suka wana na bendi yango nasike bamungo wana esali mwa
ye pe kota zali pe mo bansaya nzoto pe lengi mais la oui parce que la kisaka attends oko kangango aobeta basamble ozoboya mais oko cede ça ko ozoboya mais Simo Pesi. Ok, merci papa ambassadeur. La moni bokum ko bouger nga moi mukemke po nga soke kotinga te en tout cas ndima te po mara penza à tembe na tembe. Babi merci à toi Alex H Full de na Tunisie, GG Kizubana ta babi fondation GG Kizubana ta la kata Tunisie et ndeni botika boko bomo lembisa makambo ngote balobi Pierrot Malanda mokonzi ya ba terroriste na kata Bruxelles. Eh Richard Kweti de Panama mon vieux zala yo. La merveille. Lelo soki yokuta ina mwasi. Eki aboyine mamba osisi. Même question kana utole kana bango. Soki alobi aboyine ski tellement que yo kraka pe mwasi yango mais aboyi ko sisi o sala ndeni. O changer mwasi to ko sala kana elo lengana. Tam si yo kraka pe mwasi na ko leka. O suka ndeni. Ko craquer, c'est trop dire hein. C'est trop dire. Ils ont des bolingo non, ko craquer donc ça dit il y a no kilo makasi. Donc tout d'abord pour moi sinon c'est l'ancien mais capable Ange Kalaka Cédric le patron les jeunes millionnaires à vivre en États-Unis et maramna loba. Oui bi pour non oboya nan il faut pour talat. C'est que ton oboya c'est ko bi ko api salité. Tout le bano vérité. Non ils a péché té. To ko tandini. Tina lobi na boye. So bango ba benga ngo péché pour nanga. Baye bisanzambe o asala yango alungola yango bango bazoya bango bacha parce que yoza journée ça munene manga mona ngina lo baba na poto vraiment pesa mato ibalanda oyebi nanga benga on a terme nango mon oui partout parce que oui on peut en profiter dans l'occasion pour nous appeler ça Deborah Mbaki na Angola mbote belé parce qu'on a l'émission na yo ngana benga on a terme mo be l'idée sous on m'a dit on l'a l'idée sous donc bah vraiment l'idée sous wana oh mais là aussi c'est oui nangana l'action boya ok amoni wawa ok yango wana papa bossa zoloba oyebi non amota na simba ye non tout d'abord yango na zoloba te yango na zoloba amoni tango na simba ye amoni pona ngata za ko écarter makolo na ye c'est que déjà na moni déjà cave yango nyarbo ce qu'on a en posa il y a l'idée soana et matissa sous deuxième introduction parce que tout au banda na introduction to banda mbala moko te to banda na introduction de yango wana na si c'est niar na e wa nyonso tu wana non bolingo libala ya contrat oyo yanga no ya liboso na première position na tiaka na kolambola ko sise pour tout ça bolingo bien pour to umela bon na peso exemple moko boya eza na mwasi mususu non eza nyonso mais na peso exemple moko boya mwasi mususu bakabwa na mobali ne balingana makasi mais mobali na tellement ndeko lambula l'idée souvent ndeko sise kitoko abeta ta moko mais so lambule belé moi ça sentir que ya zali bakende pas jo mususu jo na bandimba la moko bakati forme alongoli mwasi na bilamba bakena mbetologie abande okata mbe aganga komba ya wana ebi pourquoi sentiment ya nenga banda ko ebise ke no ayebise biabi ke no ja banda ka boyete abi ja banda ka ngazo lambula yo penza ce qu'il faut na zongela ja franchement ok merci tozokende tozokobaka balobi dadi manaka na kati ya Belgique yanga nde fumu toto edikizeko le patron de satellite Royal TV na kati ya Luanda mon papa kabelo na ngati le lezo umela balobi Radar TV Longo qui m'appelle les États-Unis et John Image motématrice en tumba na kati États-Unis ba yanga ya mbetologie donc nazawana papa bossé tokomo kende vers la fin ya émission na biso on conclure et puis ko pesa nga réponse moko o eza question nga suka pona bino nyonso lelo so kuta ina mwasi moko ka nde bobiki ko sise baksa ko sise mwasi wana
osise abwaki pe alobi te koki totia na biso esute tosuki ka wana esalo nde. Merci Mara mo nga langi na biso siko na répondre yo na conclure pe na ba master nga ba Hollanda bango pe tozaka na bona Kinshasa. Donc Maramo Nazolo Banayebi qui est du trésor à Paris et puis Cédric Mandembo, Scotty Tiamala, Bamassa Babenga Balobi trop. Mais maman, c'est vérité, maman Marakuja, d'abord la bolingo, pour l'année la bifon, moi si faut un fanatique n'a. Nasi moi, son fanatique était ce que l'on veut la moudi. Pour son gars fanatique non ok maman case non souffrir trop pour la bolingo moi c'est dans ma moi c'est dans la case. Si qu'on a rosa nion surtout à vie. Na question no tungo rosa nion surtout à vie. Sauf que si c'est ça c'est que l'on est dans la montée na bolingo. Question nangana kuni pour répondre là. So que tellement so si après avoir aussi c'est toi avec coquille non de ngana ngana ka dosuki awa. Te simbati. Pour ngana na be pour sentir bien il faut na taper na beta pignon sur bolingo de sengela ka taper plutôt en bétologie là. Pour taper en bétologie ça caresse. Ils a ko si c'est d'abord ils a ka nyarko c'était ya pe thorax. Pourquoi si ma pe thorax. Moi ba mi toi na pe ça mo bien mo lo lemo etambola libo nango. Na fibi pas fibi ngai to sisane na biso ngana ye to mo kita sikoti na ba plantation na katimini na bendi ba plantation ngape na sise ye ba sise pour so salinga ngape na sentir c'est bon ye pe so ngape na sali pour sentir c'est bon ba bolingo mususu to lo bango wati to kabona vraiment be to kena na biso mais et là raison si biso da nostalgie wana donc ça dit so ngana sise o ti à tel point que yo boaki na yo webi ke mo stambali muta boire verre à moi si yo ba. Pose la bolingo, au caresser moi si bien, ma petite, ma côte bien commis à tel point. À Boagine, mais yo zara à mort. De ce qu'on peut pas, on peut faire bima. Pour John Ambe de son Boagine, c'est que c'est de l'autre alors. Nasu na Boagine, c'est l'autre. Non, mon dolé bien, mais l'inga posé en début. Toko la boy, nabitumba be muninga becho quoi qui dit bon le la kimi. Ah, tabakangi yo meyo ya fo yo zong sakakata na kidi bozong c'est les gars. OK, pour conclure. Conseil zara ki na biso ba mibali. Que tant au lingi moi si faut linga moi c'est pas critère nyonso moi si pas lingi yo d'abord ya moi si to o tina lo ba sala ngote ye mo dio ko mo sala ngo o mo si musu bolinga leke belelo bolinga mo ka une semaine mais bo taper ba be fait mo beleki tellement trop comme qui maintenant comment y pas na bino mais moi so andeni donc ba laissez ni ezel lo kote zaka ememeleli na ekumbeleli na esaleleli donc merci donc numéro nanga et téléphone ba tout balinganga na tout entier ya Congo ya monde entier o pa lingo zo conseil pour na méthodologie za basa mibali numéro nanga ezali plus 243 89 60 11 983 plus 243 89 60 11 983 donc merci beaucoup. Dédicace na ba ngai na pesi ba masanange belé titi ba privé na ngana ba titi ba sur le pétrolier d'Angola na pesi masanangai na kati ya États-Unis tati ki bouge yo yebi et na pesi ba vie belé donc Isabotuli mo konzi à Londres donc na pesi ba mbote belé donc ba etu balinga ngai quoi otu alinga bosser a se pela na bosser donc ngai peu o pas se pela nga lelo ko hésiter te benga pour conseil. Moi, c'est ton mobile. Merci beaucoup. Merci, Papa Bossé. En tout cas, bien parlé. Toujours qu'il y a un souka pour nous conclure. Le leader Timba Koka dans l'UEG. Héritier vous qui dans la crèche. Donc, place où tu vendis dans la crèche, mon papa Kitoko. Et passer par les Vietnamiens de Londres, mon vieux Zalayo. Papa ambassadeur. Le so coûte na moi si. Car la question na tout ni pour nous souki ça. Aussi c'est tina suka ya lobike ngai na suki ekoki ka wana pona yo et puis conseil numéro de téléphone moi va dédicace ya yo pour l'exaba ko so na sise tina suka kwa ti habite ekoki bongo ko ta nyara fort ezali poni donc soko lobi bongo seke na sali yango bien yo na lobike na tika mais pour nga pe na otika te faut pe na kokisa pe o ya ngai pour na nini faut borel ekota pour na esa la complémentaire ya mamunionso o te ko sala ko sise au ben introduction de ko lobi la merveille au ben introduction si faut que notre développement ce qui est la conclusion jamais recevoir en introduction a construire betel nga porte ce qui est hôtel. Non, c'est un tel Joanna, pardon. Na kokisa. Waniko. OK, moi conseil pour nous conclure. Bon, pour nos conseils,
na bato balingaka basala makambo yango kosala ngo basoda te faut attendre faut avec douceur hein banda no pena malembe pona pe mutu bosala na ayoka ngo elengi ba musu basala yango bosala ngo tika basala mwana zogisi mwana bato abendie balidesu wana ti ozokotisa plan boye mwana azolela ya sentime oyo azolela pasi azoki déjà na bacoin bosala ndenge calme na douceur nyonso bosala yango bien moral mpe eza na se mpo osala yango mpe kitoko yango wana kama moke conseil opesa bato basalaka numéro ya telefone yango eza plus 0 plus 243 89 71 72 618 plus 243 89 71 72 618 bon dédicace oyo ngai napesi Renate na Londres Renate Pressé motema ya Jojo Muya donc ya yo yango wana uvena nga Willy ya Gumbo na Paris Manu Mwendo de Paris ya yo pe yango wana Pati Muteba na robosa na binote yanga ndeko boze belé mais na pesi bino tumbote vraiment na ngolo pe na pesi mbote David Lutete ya yo yango wana émission na mono kotala yango. Ok, merci. La merveille toujours pour ma pana pour nous conclure. Balobi Patrick Mandeke na kati Afrique du Sud donc mobala libala zala yo zala kimia balobi yonde bangote yonde confirma Patrick Mandeke Zalayo, merci à toi aussi, Acha Faïda, Balobi, John Image, et Sousa de Monica, Nakacha Paris, leader à Kingo Mwambe, leader, Maman la Messina Marie-Ange Zalayo. La merveille, même question, Kaka, et pour conclure, moi, conseil Namber Nayo, et puis moi, ma dédicace. Merci, je crois. To conclure quand les alors parce qu'ils a liboso te poto yebika que non balinga émission no trop parce que ça la émission no ya bien ouais conseil on peut ça surtout bato bazana mabala to ba opi ba libanda ba ke bolingo esangisa nyoso to love ezana makambo o esangisa parce que kumba biso to kende ti kuna likolo ça dit papa to mama ba bilenge ba jeune parce que biso to sala bolingo ce qui nous embête, c'est que biso secrété, n'andenga bien biso mo to timbela kezaki pe tom sou makambo. Na rolo ba ke soki na sali na yo mwana mwasi to sali yango ke to sisane sans que ngai na planter o yanga na kati na yo orobuma nga pe quand même parce que déjà ya ngai ba sentiment déjà silike bimika po to bundaka bitumba ndenge zalaka. Mais na ndenge mo ya logique na okokate na okufa bato tu bosala bolingo ça dit so lambula raté vraiment mabe makasi quoi lambula ezala nango bien ezobakisa ebele na kati ya bolingo wana ezala bien pona bambote na numéro langa eza plus 243 89 89 29 379 plus 243 89 89 29 379 wana numéro nanga yango wana so zana posa ke nana zonga na émission obengi journaliste munene na ozonga lisusu dédicace nangeza beaucoup plus na otala Europe natali Afrique et puis natali Amérique quoi donc moi minita mukie na pesi Glory Océane na Paris mbote motema ya Junior Wele maman na George émission yango Hollanda sans oublier Glody Balou muto opima na Angola opima na France yo yebi papa na Joyce sans oublier Deborah Mbaki babi yonem de 6000 lois nous autres traité ma solo déjà bien pour déjà katindenge zalaka sans oublier El Patrona Priscilla la patronne Aigle Noir yo yebi ba jenenge zalaka si l'ancien est capable Ange Kalaka merci merci na baignoso oba mesana kolanda biso merci à toi Dimitri Bonganya wasimba ki caméra bogar mobile elengi ngamo na kobalisa ye binote boyate ngamo ronde 9 lumière fumutoto dikize kona kati Luanda merci na John Image merci na Dadi Manaka et puis merci na baignoso bo mesana kolanda balobi Patrick Mandeke na Afrique du Sud mobala libala Pierrot Malanda mokonja ba théoriste na kati Bruxelles et Sola Ricardo Jean les vieux makambo na kati Portugal balobi Richard Kweti de Panama mon vie
Bye bye, merci et totelemi pour na kosukisa moi bambote ezalaka bien. Donc bye bye. Vous pouvez savoir bambote mbake boyeba nte bokuta na plateau nanga bala sima ba robenga bien parce que vous très bien. OK, merci. Bye. Dimitri Bongania. M2M. What is it? It's extra Yeah. M2M. Tika mwana bato obengisa kiye na resto osombi biloko futi omemi na supermarché boni biloko futi obimisi porte-monnaie okapeli ye $, akomi na posa songe pa na bango olingi omema ye na kuzu te. Tika mwana batu, 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 tika mwana batu. Jean-Marie Liboma les gonza du abima kaka na buto toyeko bimisa na